nazali kosala hypothèse mpona Jibe Mpiana. Jibe Mpiana nazosalela ye nde hypothèse, ezali prophétie te, ezali mpe likambo mosusu te. Nakolobela mpe parti ya prophétie, nakolobela mpe vie privée na ye. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de Jipe Kiama, et boss de boss, il y a ni à danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso Jipe Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Jipe Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss Jipe Kiama, boss des boss. Nazali kosala hypothèse mpona Jibe Mpiana. Jibe Mpiana nazosalela ye nde hypothèse, ezali prophétie te, ezali mpe likambo mosusu te. Nakolobela mpe parti ya prophétie, nakolobela mpe vie privée na ye. Oyo akolanda nga, landa yango sérieusement, po eza likambo ya sérieux mpona vie ya Jibe Mpiana. Mais ezali kaka hypothèse, ezali analyse te, mais hypothèse. Mpote bapapa bamama bandeko, mpote barando na barandonete, mpote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mpote ba jeune garçon na ba jeune fille, mpote bana mike na babebe, mpote ba Sainte Anorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Jibe Mpiana azali musicien na biso ndenge toyebi ye biso nyonso. Mais oyo nakoloba ezali hypothèse. Pourquoi nazosala hypothèse yango? Parce que namoni ye asali malaise. Bien sûr, ezali malaise normal ndenge moto nyonso asalaka. Mais ngai etindi nga nasala hypothèse. Liboso nazwi ide nini? Nakanisi ba prophétie oyo elobama mpona ye. Sima nango natali Jibe ndenge ba prophétie yango esalama te na ane oyo balobaki ekosalama. Navandi na kibomoto na nga, nalobi mpona nini esalama te. Soki esalamaki nini elingaki koboma Jibe? Nani alingaki koboma Jibe? Liwa ya nkolo to ya mokili? Mais lelo oyo nalobi te, ide oyo eyelinga sikoyo fo nasala hypothèse, ide mosusu ya sika oyo eyelinga tika nakabola yango na bino. Tokei nanu na vie oyo balobaki ya baprophétie ya Jibe Mpiana. Baprophétie wana ebima ya lokuta to ya solo nayebi te. Mais eloko nayebi, soki ezalaki baprophétie ya solo, donc soki esalamaki te, elingi koloba bato babondelaki mpona Jibe. Alors, sikoyo, soki baprophétie yango ezali esalamaki me ezalaki mpona ne wana te, ekozala mpona ane mosusu eza koya. Mais pourquoi ekozala bongo? Mpo nkolo alobaki na bato oyo babimaki na net ke azali kotika biso. Pourquoi ekoma ntango mosusu etanke biso nyonso tokokufa?
yango wana na kei na vie privé na ye. Bofungola matoi sikoyo pona ke na vie privé na ye. Boyeba malamu JB Kiana. Ayebani na musique na ye. Ayebani na beauté na ye. Ayebani na propriété na ye pe na mosolo na ye. Obakisi ya ye mama ya bana. Oyo azala mwasi na ye. Yango nde likambo. Pona nini yango likambo? Pona JB non. Pona mokili. Boyeba malamu tangu mama ya bana na ye awuti kobala sikoyo. Mokili elobi JB ye pa bala kaka. JB boye na boye. Me nyonso mokili ezoloba tangu mosusu ezali bongo te epai ya JB. To ata ezali bongo pa ya JB ezali kaka ndenge mokili ekendeke. Me maloba oto lobaka ezali riske munene pona JB. Maloba oto koloba ezali kosala JB pasi te. To ezosali pasi. Me riske yango ya nini? Riske pa na ye moko JB te. Riske pona santé ya JB te. Riske pona JB te abanda kokanisa kanisa. Me riske pona ba misusu basala JB mabe. Elingi koloba nini? Bolanda histoire bobetaka ya JB na mama ya bana na ye. Boloba babalana bakabwana mama bana abali mobali mosusu ya mbongo. Tango abali mobali ya mbongo bakabwani bolobaka bazongani na JB. Ezala bazonganaki to bazonganaki te me mokili elobaka. Tangu azalaki na poto mama ya bana na ye ba mirmir ekomaki na poto awa ke azosala mobulu mobali na ye atikaka asala mobulu pote bazwaka ba chance ya bato azobima na gene moko. Me soki ezalaki bongo to ezalaki bongo te nyonso wana eza riske pona JB. Eza riske pona mama bana neke. Eza pe riske pona bamakangu te to ba ex. Me riske eza kaka na butu ya JB. Riske ya nini? Ya liwa. Nalobi bien riske ya liwa. Pona nini riske ya liwa? Parce que mutu nyonso na mokili tango amonaka JB amonaka amida te. Me tango amonaka mama ya bana ya JB amonaka JB. Donc elingi koloba JB atambolaka ye moko na groupe na ye ya musique. Me mama ya mwana ya JB to mama ya bana ya JB ye atambolaka na elili ya JB. Alors ezali risque. Eza risque na nini? Na mutu nyonso nalobi bien. Mutu nyonso na bandeli lisusu. Mutu nyonso oyo akoki kolinga ye na bolingo. To akoki kobala ye. Donc mutu wana jamais de la vie akosepela na JB. Même alobaka malamu pona JB. Même aza na ki camarade apesa na kambote na JB. Jamais de la vie akolinga JB. Ezate po ayina ye. Mais ezali parce que aza elili ya mama ya bana na ye. Alors les seuls eloko ekoki kosala mama ya bana na ye azala susu na elili te. Elingi koloba JB fo atika fufu, fo atika mokili oyo, fo atika moi na sanza abunga libela. Wana mama ya bana ne akozala nelili te. Napesa bino exemple to naloba réalité ndenge nazomona na hypothèse mosusu. Mama ya bana na ye abali
mariage oyo esalami nanu esalama te na histoire ya Congo. Biloko bapesi nanu epesama te na histoire ya Congo. Lelo yo bana ya jibe bazwi meme misala moko na bango azwi poste ya musala ya kitoko. Elingi koloba mutu oyo abali mwasi ex ya jibe abali pe bana to akomi kobala bana. Alors mutu wana aza zoba te, aza mayele, ayina pe jibe te. Mais réalité ya bolingo eza bongo, ekendeke bongo. Jibe aza elili ya mwasi oyo ya bali, jibe aza elili ya bana wana. Me mutu wana akoki koboma jibe te po mutu wana ayebana. Ko souhaite liwa ya jibe, oui asuote rango. Parce que ekosunga ye mwasi oyo ya bali azala lisusu na elili te. Bana oyo ye aza kobala bazala lisusu na elili te. Parce que akosala famille oyo alingi kosala sikoyo. Po famille oyo asala kala, bana oyo ya bota wana ezalaki famille penza te, eyemba nzembo ya ba ivoirien. Première Gaou n'est pas Gaou. Deuxième Gaou qui est donc Django wana oyo akangi sikoyo nde famille akozala na bango tina bokoko. Famille akosangisa bana pe bakozala na bolingo entre bango na bango. Ye akozala papa pe mama akozala moko. Soki ba mama bakozala mibale, problème ezate yende azali chef ya famille. Mais jamais bana na ye bakozala na ba papa mibale, même aza papa na bango biologique. Mwasi na ye jamais akosepela atambolaka na elili ya jibe. Yango wana naza komituna prophétie ya JF Ifonge, prophétie ya ba Roger Bak, prophétie ya ba pasteur ebele ezalaki ya koyesue tangu bapesaki yango to prophétie yango Nzambe abongolaki yango po basengaki bolimbisi to prophétie yango ezali nanu. Soki nalobi bongo parce que jibe okendaki hôpital ezali malade normal selon nga. Ndenge batu nyonso babelaka kaka. Mais toujours ndoki moyini aprofitaka na sima ya eloko oyo moko za nango maladi normal. Surtout soki ndoki aza mayele to mutu oyo alingi koboma yo eyemba lo grand mopao ayebaka teke alinga boma moto. Mais tangu amoni tcho ya kobomela yo sans trace, po soki atiki trace mokili ekoyina ye pe akozanga nyonso oyo aza nango posa. Yango wana mutu moko te alingi koboma jibe pour le moment. Mutu moko te aza na idée ya koboma jibe, j'espère. Mais ngai na pesi hypothèse parce que jibe ayeba aignore ya ngai te, eza nango prophétie te, eza kaka hypothèse. Réalité mokili etambolaka bongo. Batu oyo baza koloba ya mokili yo oza na mawa. Mais nga sur et certain ata olinga mwasi no mingi to olingaki ye te, nayebi ke modèle bokabwana nata oza nango normal. Mais mutu nyonso oyo akoki kolinga akoma na mwasi na yo ndenge mwasi no babala ye to bana na yo ndenge bakobala bango, ata aza na posa ya kobomu te, posa ya kosala mabe te, mais
yo tango oza vivant en tout cas oza gênant na ye kaka te mpe na bato ebele oyo bazali baproche na ye même ye alingi ovivre okoma koko to osala mbula lokola Abraham mpo aboyi asimba makila ya motu na motema likolo ya bolingo me eza na bato oyo bakoki kosala mpo na ye oyo bayebi philosophie ya bolingo oyo bayebi un jour soki yo okei même ye ayebi ke bango basala yango akolimbisa bango mpo bakoloba atosepelaki nango te toyebaki okosepela nango te me tosala yango kosala famille oza nango posa suka nango soki bato wana baza pe ya ye akolimbisa bango mpe ata akosenga bango merci te me akoprofite na likambo oyo biso nyonso tolobaka destin na sukisi awa botikala malamu oyo azali na matoi ya koyoka ayoka oyo azali na ekomeli ya kopupula apupula nga na commentaire oyo azali komona nga na longwe robo na komi mutu nde akosani naza toujours robo oyo eza hypothèse ya barobo botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.